Yaya, tozali koloba, tongo midi pourquoi? La confiance ne exclut pas le contrôle. Pire azalaka sous-souté, pire akoma pirate. Oh mon ami d'enfance, mon ami de dedans, salaka anglais, li solo oyo pesinga short de poule, tokobetela li solo oyo, li solo de deux amis. Li solo oyo salami bongo na Angleterre, na Royaume-Uni, pasi ya kosakana te. Ndeko Brigitte abeli liboma. Congolaise ya Brazzaville, na pire muninga na ye ya ivoirienne boye biso tokutani na étranger na libanda toza ba africain tokomaka ba mi d'ailleurs kozala mi ekipaka ekolo te. Amitié ya congolaise ya Brazzaville na ivoirienne eboti mbutu mbutu. Brigitte abomi moninga na ye aya pona atikala na mbongo oyo basinaki contrat na compagnie moko pétrolière chaque mois 30 000 $. Alingi nyonso ekoma ya ye a sacrifier moninga na ye elekaki ndenge nini a sacrifier na kisi abomi ye na mbeli to na couteau na bien sûr couteau ezali mbeli abomi ye na mbeli to atelier nini yango liso tokobetela yo lelo. Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso tu bozwami lelo ezali déjà deuxième jour ya année 2025 oyo nzambe akotisi biso na kimia totondi botondi kombo na ngai Fiston Pelende. Merci bozali ebele bozali kolanda biso, merci bozali ko compter kopesa biso confiance na fidélité to kopetela o lisolo oyo boyoki wana epesi pasi ya kosakana te koyoka makambo ya pire boye. Kaka na émission oyo tokosala un clin d'œil sur makambo ya Michael Kalambaye, Koffi Olomide enfin a réagir. Mais réaction ya Koffi Olomide epesi batu motu ko soit. La réaction ya Koffi Olomide il n'a pas été clair. De éviter azali koloba nini au juste. Il faut la mutu oyo au monde akamusika, ozali mutu ya discernement pour comprendre makambo oyo Koffi Olomide ali koloba. Est-ce que alobeli makambo ya Michael Kalambaye na Kimbuku Suda Kumuda feu on ne sait pas. Yango toko décortiquer yango peka awa na émission lelo après lisolo oyo. Voilà. Yo oza na Ituri, oza na Brazzaville, oza na Johannesburg, oza na Cape Town, partout aussi ko ozali yebisa bandeko papa Fiston abandi pour la émission ya après-midi ya lelo. Je crois boali ko yoka mwa makele libanda, makele wana ezali mbula eli ko beta makasi, mais puisque nous sommes au rendez-vous avec le respect auto pesa kabino to ko tikate R émission koki to telemi quelque part pour na biso to solo la biso na bino. Biso auto robeta ezali mbongo na Angleterre, na Côte d'Ivoire, na Congo Brazzaville. Landanga malamu ya bino batu mesala kozala ba pire. Tango na lobaka pira la rate et surtout biso batu to bima libanda okuta na mutu na libanda okomisi ye camarade ngalinga ba congolais te ngalinga ba congolais te ba congolais songi yaya kia kiangana yo mesala ka ko so ba camarade ya ba étranger yo camarade doka ba ivoirien yo camarade doka ba ndibu yo camarade mindele otenga la kima na ngai ko la biso yo muta ba bikolo ka de ba camarade na yo salaka anglais to pekisio te mais salaka attention là d'ailleurs c'est très compliqué. La confiance ne exclut pas le contrôle. Bisolo azali ndeko Brigitte ndeko Aya. Brigitte azali congolaise ya Brazzaville. Aya azali ivoirienne. Mutu ya Côte d'Ivoire. Alors bango nyonso surtout ba zalaka bongo to bazalaki na Royaume-Uni na Angleterre précisément na Londres. Bana Londres, bana magie oya London. Bandeko ya Londres mbote na bino. Soko ngomona ba pays oyo batu ba lingaka kisalo on travaille ezali bana ya Londres te bana ya Londres loin des yeux près du cœur. Allez là bino makasi mbote na bino sika so bozali wana. Alors Brigitte na Aya bazalaki vraiment bami. Baya poto a presque de la moko bakangana donc il va comment basala pratiquement donc plus de 7 ans ensemble. Vous ne pas dire peut-être 10 ans. Mais ça na makasi. Alors le kola bane à Londres balingaka musala bengi ba bunda kana musala donc ero sala connexion moko ebimi et pas ya Brigitte que ba compagnie moko et belé surtout pétrolière na Congo Brazzaville précisément na Pointe-Noire. Bazoko luaka mituka ya batu ya bajika ba le poto pona ba travailleurs na bango ba bus ba voiture nyonso tout wana vraie coopération. Alors il faut que ça la kaka na fond et ça boy alors Brigitte peut acheter Ayat master ta la cop ezali boye boye c'est vrai aux assurés que simba
Oui, bien, ça ivoirien, n'a pas Congo pour sa vie. T'habites comme ça, et là, comme on coopération, moi je suis là. Moi je suis ton ami, yaya. Makamba qui pile, oh, salaka nango, attention. Dans ce benda kao matoi. Pile à la rater. Là d'ailleurs, c'est très compliqué, c'est très risqué. La confiance ne suit pas le contrôle. Vous comprenez? Oh, ça fait ce qu'on peut aller voir. Aya, na Brigitte, ba somba ba ticket, ba kenda ti na Congo Brazzaville, ba kita na Brazzaville, ba kenda ti na Pointe-Noire. Bakenda ba solo la pe na compagnie ngo ezaki moi 2 3 ba solo la ba bi oui biso to futaka to luka ba bis oyo ko memba travers na biso ba mini bis ba donc nyoso tu wana bino kaka ça va et pesi aya courage bango mbale ata mutu moko ta ko ba ki British ata mutu moko ta nationalité ba préférer ki batika ba résident mais ba solaka na Londres tangu bazongi na Londres. Alors, Aya a eu crédit, Brigitte P a eu crédit. Mbongo Nyons tout basangisa qui a crédit, ouais, ça y est le coût à $65 000. Alors, contrat basina qui on a évité par quel moyen, mais chaque année, il fallait au moins $30 000. Tu payes $31 000 comme ça. Oh, compagnie, il fallait le foutre à bango. Alors, tango ba comme $65 000 wana. Basombi mituka na Belgique, basombi na Allemagne, baye nango na Belgique, les arabes renverse na port comme ça, basombi soki 3 minibus, basombi mituka mike, c'est tout le quoi 12 ou 13 voitures including na ba camionnette et surtout wana ba minibus et ba travailler. Tangu ba kei nango pe na Congo Brazzaville na ponte na compagnie wana, compagnie moko pétrolière na kotanga kombo nango te bandimi, ba signer contrat na bango. Tango ba signé contrat, ba yokani ba dopesa bango entre 30 et 31 000 $, ça dépend par mois. Ba pesi bango par mois et par année pardon. Par année. Donc ba pesa ça business au ba sala. Donc 6 mois 15 000 $. 6 mois 15 000 $. Oui, au sala bango 30 000 $. Alors, ba bino ça va, ba yo so côté dans 15 jours, tu as foutu d'abord 15 000 $ à compte. Ce qui t'a sali 3 ans et que tu as très bien. Tu recommandes à 40 000 $ par mois. Et ainsi de suite. Autant que tu as bien. Tu retires la partenariat na bino. Tu as la business opportunité. Tango bazongi na poto na Londres, yaya. Salaka, attention. La confiance n'exclut pas le contrôle. Là d'ailleurs, c'est trop risqué. Mouto sobenga e muninga na yo. Yo peut-être olingi na mutema moko malamu. Mais ye, est-ce que na mutema na ye alingi yo ndenge zo linga ye? Na lobite ke awa kozala ba camarade d'étrangers ça m'a bêté. Biso so ba camarade d'étrangers, mais salaka anglais. Vous comprenez? Tango bazongi poto, yo kasiko Brigitte comment elle a été risée. Bah, c'est là 15 000 $. Il a avancé pendant 2 semaines. Non. Bah, Zouaki. 2 semaines, il a juppé 15 000 $. Wana avance. Bah, Kaboli 7 500, 7 500. Yoka Brigitte, non, ça va. Ah, mais quand même, ton Zimbongo, oh, elle il n'y a pas de soucis. Oui, c'est vrai. Bah, à peu près, on va savoir que la banque canadienne, ça la ramène tout que le bête tourne à Côte d'Ivoire. Bakeipe na Côte d'Ivoire. Pour ça ivoirienne Baké la Côte d'Ivoire. Brigitte na Aya ivoirienne. Ivoirienne wana a memi Brigitte et pas na bango. Ba comment peut baza faire hôtel consort donc ba sali kaka une semaine. Après une semaine sikoyo Aya abino biso na coutume na biso jamais na ko ça ba jour parce que c'était pour 10 jours. Ça il y a une semaine, je vais dire 3 jours, mais pas 3 jours, 4 jours. Il faut là que le conseil sango na famille na biso wana aya. Alors, bimaki pendant que baké ko mela aya asali moi malaise moko boy. Asali malaise simba nini kuna ba fulufulu na munoko ba memie na hôpital. Tango ba memie na hôpital, baké na hôpital boy. Batali boy aya akufi.
aya kufi ndenge nini aya kufi qu'est-ce qui s'est passé moi jika bata kufi auti poto na muninga na ba kufi muninga na yango azapi bake na flat hotel sika bane ko fanda Brigitte la congolaise azate azonga ki déjà Londres autopsie la gise que non poison et directement ils ont compris que Brigitte a teli aya poison pour la likambu nini a teli poison ba comprendre yango te heureusement là aussi na beno mato ya ata osa la business moko da privé lukaka ta mutu moko o se confie na ye o yebisa ye likambu o bwali kosa heureusement aya a betela ki leki na ba pire que notre la business na congolaise o muninga na en tout cas tout ça ba pesa biso 7000 ayebisi ye nyonso tango famille ko luka Brigitte ça kisonga déjà c'est ainsi que leki ya ye aloba kindengo wana explique que ça boye yaya ba famille mususu batika kama kina bango ekule nengo ante oko lia batu oko sala mutu mabe mais certaines familles batika kate bakendaka tina jusqu'à ce que tu vas payer ya tango Brigitte songi Londres a komi ko zela sikoyo asali kaka 3 mois a komi ko zela sikoyo paiement eya pour Chico a changé ma document, il contrat à 2 personnes, compagnie conso, a lobby que kuna, mutuana, muninga nga kufi, na tika linga moko asali ba faux document, car des académies, et puis, ils a pas la Congo pour sa ville, n'est-ce pas? Donc, moi, opportunité, c'est là qui déjà ça va. Pour mbongo wana éthique la yemoko. Yaya. Bo solo na muninga. Contraire à binomi balé muninga pe atie mbongo bo 50% olingi nyonso tu ekoma yo ya batu ebele basaka na habitude wana baliaka mbongo ya mutu te mbongo ya salaire ya mutu baliaka te mbongo ya business bosala na mutu kolingaka te olekelaka muninga na mayele bokabolaka katikati que ça soit n'importe quel business ya mukie to ya munene tiaka mutu na droit na ye toyokan tout ça business ce qui mbongo ekoti yo kozwa autant ngana kozwa autant mais yo bandi kolinga ozwa koleka muninga okomte na niveau ya ko assassiner muninga pona yo leka pitié mawa mingi pesi passe na motema makambu ya boy 3 mois leki Brigitte a commis ce qui a là il faut que ça mine à Londres s'il vous plaît, le Royaume-Uni England Brigitte a commis ce qui a lali azoyoka aya azobengaye Brigitte, je veux mon argent. La part de mon argent, il faut envoyer ça à ma famille. Brigitte, je veux mon argent. La part de mon argent, il faut envoyer ça dans ma famille. Et traumatiser Brigitte chaque jour à Bengakaye. Partout ici qu'à Kaya zo Bengaye. Bandeko ba yebi Brigitte dans Londres peut-être ba yebi solo oyo. Fille moko boye, sœur moko boye Brigitte. Akoma ko mona ba katuku bianza. Donc bandeko no yembongo na yuta Afrique. Ye wana tout le temps Brigitte ya to tangi kombo ya mboka te pona respect ya famille ya batu mais to bête l'histoire Brigitte pona ko peni yo tout le monde s'en était de trop et personne le la Brigitte moi kiol ba ko ba Brigitte kiol bonne akoma ki na ma difficulté ko pour asa ko to propriété et les gens ne comprenaient pas batu ebele ba kate le la Brigitte wana simbikisi mais simbikisi te aboma ki muninga tela ki muninga poison makila ya mutu bazo rango pa mandingo ate. Et puis, bah, samba kana mo wite. Est-ce que commis? Tellement les qui, bah, tu vas conseiller Brigitte. Non, en tout cas, boye bien, t'es communauté congolaise, puis à Londres, tel non, bien, t'as trouvé Brigitte, il faut ça, nini. Ton son, c'est hier, mon repère, c'est décidé. Oh, mais, n'a pas besoin, il faut la zone, si qu'on parle à Congo pour sa ville, et surtout, à Pointe-Noire, tu soir à Pointe-Noire, pour la qui est de commis salis. Yaya, malgré la zone qui n'a Pointe-Noire, malgré la zone qui n'a Pointe-Noire et comme qui est sous grave ya kosakanate grave na minute autolo baboyi Brigitte a commis liboma dans les rues de Pointe-Noire bande ko bana Pointe-Noire fimo ko otambula atamba ba benge mwana poto mwana Londres abeli liboma ba shege nyo surtout ba sakana na nzela wana liboma abeli do ye akomoka mukusa payo ka bien il faut kaka fête ça là la fête
Donc alors ça la fête na n'importe qui na balabala. Moi na poto. Na ba oba kinano na moi na poto te. Eh moi na poto tala ozo mbongo te. Moi na poto kwa zaka na ko na zoye ka boke na fête. Brigitte moi na poto. Pona nini alingaki kozwa mbongo ya muninga. Ameli muninga en voulant trop gagner, tout gagner. En voulant trop gagner bien sûr, on perd les tout. Moutema mabe. Rage. Il y a certaines personnes ata mbongo ya mutu ozolinga mbongo ya mutu comme ya yo ndenge nini. Il y a certaines personnes qui ont simbisi mbongo, yo simbisi mbongo, mais azolinga mbongo simbisi wana pour apesa mbongo na yo akomi ko botelo incompréhension. Lokola mbongo na ye. Beaucoup de gens sont comme ça, ba tout ebele ba alindengo wana to salaka angele makambia. Vous comprenez? Est-ce que comme salaka angele. Ce que na contrat na mutu. Na muninga bosa la business salaka angele yaya salaka angele lingaka ekokisama mais ko lingaka te mabe kota baloba nini baloba ono mabe mbakuta ona ngote donc yoti lelo olingaka komela baninga kaka mbongo yoti lelo salaka difficile côté mama mbongo na ndenge nini est-ce que comprendre tala lisolo ya muke otobomela kiyo pona Brigitte na aya yango wana kozana ba camarades étrangers eza mabete quand la camarade de l'école, monsieur m'a bêté, mais yeba kaka. La confiance n'exclut pas le contrôle. Pire à la soute, pire à coma pirate. Tout ça, le monde a intérêt. Talaka intérêt à moutou. Vous comprenez? Voilà. Il y a sur la sika bakamu oyo, conflit tonini, conflit opposé frère Mike Kalambay et consola bengi frère Mike Kalambay parce que d'après tout, on a pasteur, on a diacre, on a bisonio, surtout on a frère d'abord. Frère Mike Kalambay. D'ailleurs, yemoko frère Mike Kalambay, abane kobenga Dakumuda, après donc kondo Dakumuda, frère Dakumuda, ngai pesi ngai mutu koswa. Et tout qui mute manangai yaya. Et tout qui mute manangai, comment est-ce que, makambu oto kozonga lango avec image dans l'émission d'Abichu à Lobi na Tongo. La Lobi na Tongo. Mike Kalambay, abimi na cher, aye koloba o efalaki aloba wana. Frère Mike Kalambay azana ba makambu ebele o sa polémique. Finalement tombé comme tout na est-ce que eza gaz buzz ou azoluka na internet to ndengina à peu près la vitesse au internet ye mawa mingi. Akei ko répondre Dakumuda. Ti ba témoin ba bimi ba lobi ke jour oyo Kofi abengaka Dakumuda. Bango basalaka tokozongela ngo avec image mais donc pesi so mutu ko soit enfin Kofi olobi DP à lobby Kofi olobi à lobby mais maloba o Kofi olobi ngala mono ba clarté à lobby nini au juste à lobby na ba code les gens n'ont pas compris parce que yemoko Mike Kalambay loba nini mais Kofi Dakumuda kufi mais Kofi a kufi te Kofi pas que témoigner et Kofi malgré makambo loba mais pour le kambu oyo abimi nga epesinga mutu ko so abimi pour makambo oyo to lobi nini yokana nous réponse ya Kofi sur makambo oyo conflit aux entre Dakumuda Kondo Dakumuda yena Mike Kalambay. Écoutez Kofi alobi nini. Je voudrais vous demander mes chers compatriotes, mes pères, faisons l'effort de parler moins. Ce n'est pas parce que nous avons entendu quelque chose être dite 30 fois, 20 fois, 40 fois par différentes personnes que cette chose est devenue vérité. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a la clameur publique, ce n'est pas parce qu'il y a la rumeur publique qu'un mensonge deviendra vérité. Ne donnons pas aussi facilement le siège, le trône au mensonge, aux supputations, à la diffamation. Soyons adeptes, soyons les amis de la vérité, de la véracité. Personne ne voit ce qu'il dit. Personne. Mais tout le monde en parle. Est-ce que ça suffit pour salir les uns, pour salir les autres? Moi, je voudrais vous recommander d'être beaucoup plus intelligents que ça, parce que nous sommes plus intelligents que ça, nous Congolais. Parlons moins et sachons nous aimer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons la facilité de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que nous avons TikTok, WhatsApp, Facebook, etc. que nous devons nous livrer à la facilité. J'allais dire quelque chose de méchant, mais je n'ose pas. Soyons plus intelligents, respectons-nous. Respectons-nous. Je ne vous demande pas d'applaudir toute la journée, mais respectons-nous. Et puis,
soyons des gens qui courront derrière la vérité. Il ne suffit pas d'avoir la Bible en main, il ne suffit pas d'aller au culte le dimanche pour être quelqu'un de bien. S'il y a des chrétiens, donc il y a des athées, donc il y a des païens. Tous nous sommes les enfants du bon Dieu, qu'on se le dise bien. Voilà, ça c'est la parole de Mopao Mokondi. Mopao déclare que j'allais dire quelque chose de mauvais, mais je me réserve. Est-ce que, parce que là il parle en parabole, Maloba Oyo, Mopao Alobi, est-ce que, avec au recadré nani, à côté li nani, à côté li Kondo, Dakumuda, to, à côté li, Mike Kalambai, Nana moni yango epesinga mwa mutuko soit, na comprendre yango pena bien te, mais, alors, ce n'est pas puisque tout le monde parle de ça, de Makabobo et c'est la vérité. Ce n'est pas aussi, Makele de Goto, Makele de Makasi, ce n'est pas aussi la chair. La chair peut tendre Oyo, pourquoi Koloba, ma mensonge. Finalement, il s'adresse à qui? Est-ce que, sortie médiatique Oya Kofi, alobi yango pour Makambuya, Nkondo, Dakumuda, na Mike Kalambai, toi alobi na nani? Nana lingra kosoma information na source kabwe na koyamba pona bino évêque Alpha Mpolo oyo babana ko benga ye ex Zabolo azalaki na monde wana toko tuna ye mituna nyoso tu apesa biso ba signe. Est-ce que lui croit na parole au Kofi Alobi? Est-ce que Mike Kalambai azali mosali ya Nzambe ya solo to asali la monde wana toko tuna ye mituna nyoso tokolika ke yepelelo akoloba vérité. Mosali makele makasi kuna siko zali makele makasi kuna makele makasi siko zali makele makasi mbote na yo mosali mbote na yo apo évêque mbote honorable président Fiston Pelende tata ya bang ya fumo bonjour boni Malamu évêque tobengi yo parce que makambu oyo danga zo benga ngo conflit entre Mike Kalambai na Nkondo na Ebembe na mutu akufa Dakumuda Newman Linda Castro ezo pesa biso mutu ko choix batu baike ba imaki toyebi ke biso ba africain to kana respect des morts ndenge balobaka soki mutu akufi ata azalaki mabe akomaka malamu soki mutu akufi atabo anaye koyokana te okoya na Ebembe bokoyokana donc moi hypocrisie wana mais makambo oyo Dakumuda lobaka toyebi yango biso so alobaka donc Kofi abengaka ye a passé Mike Kalambai alobaka yango lelo te kala ba 4 ba 5 passé tango azalaka na bomo inanu et puis atiaki Mike Kalambai frère en défi abaki soka contredire aya akobeso ba preuve ayate mais kaka tango ya kufi Aeko Bima, alobi azoloba wana. Keza écouta, il n'a jamais parlé au téléphone avec Nkondo Dakumuda, ou alobi alobi et puis alobi ango sika ina cher, est-ce que ba chrétien balongo na ndako ba ina église pour na koka makamuna yeda Dakumuda to ba eko so pona lipamboli. Ba tu ebele ba yike balobi ba CPI na geste wana te ba CPI la ngote et puis plus grave, frère Mike Kalambai azoko parler en langue na kanda. Langue ba ko parler wana. Ezalaki nini ezalaki molimo mosantu to molimo nini oyo kotaki a parler en langue et puis interprète na ye frère a parler en langue ya zo interpréter en la langue finalement c'est quoi la même église oyo au pesi biso mutu ko to yambi yo awa évêque Alpha Mpolo parce que yo avant ozalaki pe lokola Dakumuda ozalaki catcher ozalaki na monde wana obongolaki motema Nzambe abengi yo okomi kosala lokola pe Dakumuda Nzambe abengi awa ezali radio lokole tolobaka vérité polele ozali okoloso vérité lecture na yo analyse na yo na makambu oyo ya Dakumuda na Mike Kalambai omoni yango estoki Kofi a intervenir nyoso tuano ambalango na intervention ya Kofi omoni yango ndenge nini évêque à vous. Napesi bonne année na mokili mobimba na bana nyonso ya balandaka radio télévision lokole na mokili mobimba sans oublier ba honorable nyonso tolekaka na bango émission et mama Rina Pelende mama ya bana ebele ainsi que yo moko honorable président Fiston Pelende nangi na lobelo ko moko kaka numéro na nga contact zali plus 243 89
140 68 24. Papa Fiston, oyebi eloko nyonso ewanganaka après mutu o alobi ezalaka nile sans effet, hein? Même oboti bana nondenge oza wana tango oza vivant. Soki oza na bomoi, bana wana ba mama na bango balakisi yo te. Soki okufi, soki baye ko présenter bana wana pa ya ba famille na yo, soki baboyi bana wana famille wana baza na raison. Oyebi yango, hein? Donc eloko yo balobi ezranadage mo balobi, celui qui s'en touché connaît l'affaire. Donc notre frère est touché à connaître ma benaye. À connaître ma benaye. Yangwane pesi le lobby loba loba na kati ya réseaux sociaux. Na bandi na loba kana be mission ke na ndimaka ba musicien chrétien te. Na ndimaka bango te. Je rappelle que vous alliez évêque, hein? Je rappelle que vous allez évêque, vous allez mosala na ndambe pasteur. Tango les deux frères ba autant ça la concert awa o mususu alimenta sali concert o ya Gombe sali concert tango Moïse Mbia sali concert Mai Kalamba ya sali concert to landa ba effet o salama na concert ya Mai Kalamba il y avait des morts, oui ou non? Comment activité ya nzambe batu bakufa? Mais soko tali ba vidéo moko ezoleka na réseaux sociaux, même lelo ya zo wangana ezana ba vidéo ezoleka na ba réseaux sociaux tanga zo sala dernière répétition avant concert. Alanda ayama messi wanati. Mais sangwa sanga combo? Tanga wada combo papa. Mais Koffi Olomide, ayamba Koffi Olomide. Abosani ke yena na par makambo ba Koffi Olomide. Bango na évêque mukuna abenga na rassemblement moko bakutana na mort. Ya yebi yango. Eza na ba réseaux sociaux. Balobi wana ezaki morte. Papa, iye moko ayebi alobango na munoko na ye. Iye moko alobango. Ozolanda. Iye moko Mai Kalamba alobango. Papa, omoni biloko ya biso to wuti na kati ya ba monde wana. Eloko frère azo sala aebite ke abebisi réputation na ye moko. Sikoyo frère Christian Zate ex d'Akumuda. Azate oya l'équipe pour ça la témoignage et puis l'église na biso non c'est l'émission oyo lelo alinga ça l'intervention siko bala musa frère Christian po ale kawana bango mibale bacha bango ba juger bango alingi basa lelo ko wana et puis chef na ye Koffi aleki po aloba ba parole mo on monte que makamo Koffi alobi eza ba parole moko codé afongoli bien te Koffi alobango bien eza na mission au frère Koffi mo aloba ka kutana ye Mai Kalamba ya yebi tant que pasteur te ya yebi tant que petit na ye ozolanda tangu tozalaki na ba monde tanga na zaki kacher makambo yo frère Christian lobi pour na frère avant kota otango zaki kacher wana autour de awa yemoko chef na bango donc on reconnaît que via mon frère chef na bango na ndeni olobi autour de awa ke yemoko chef na bango donc via mon frère chef na bango ka deda kumuda lobaka o confirmer ngo pona nini mais yemoko via mon flori alobake wana zali petit na ye aza pire petit na ye aza pire tala papa le mot pire so nazo ba muto aza pire petit nanga c'est que tu yebani na makambu ya kati na libanda ozolanda pire eza tout avant grave eza grave tango ozo sala loko pire eza grave oza pire donc oza na secret mon côté biso mibale siko bible lobi na biso na Malachi chapitre 3 verset 18 tala eza na relation mon côté entre le méchant et le juste. Muto o akomo Flori aza méchant. Aza un homme méchant. Comment yé azo prétendre juste yo le frère Mai Kalamba aza na connexion contact ni nae. Je à mon Flori le Koffi Olomide aza méchant. Aza méchant. Na ba makambo ça sala même na ba musique ni aza très méchant. Aza muto mabe.
sikoyo na relation nini Mike abimisela biso ata évangile moko azala kote ya video wana ba filma yango peut-être azalo bakuna na kina kopesa affermissement ala kisa affermissement moko oyo ala kisa ayebisa Kofi oyo abimisela biso na TV mais batu nyonso babimisi makambo na ye na TV papa ezelo kwa aluka raison te Mike bongaka senga mukili pardon et si que interprète na wana azala maudit interprète wana azala maudit omoni bana nzambe bible lobi mon peuple périt faute de connaissance omoni batu soki bazolanda bazala ba spectateur ya mutu bamona ba défaut na été ozobe nazobisa na opinion mukili mobimba mutu alandaka azala spectateur ya mutu azala téléspectateur ya mutu amonaka ba défaut te yango moni tangu Mike azoloba na kati église bato bazokanga bame ya buzoba bame ezange lokote yango papa na tunaka soki bato basali veiller te to basali veiller nzamba azwi nini et puis veiller wana rapporter bato nini toke ne pena likambo ba veiller esali nini soko la liveiller te ndo koti 2025 te ndo so la osali veiller ndo koti 2025 veiller pas ça a l'importance te hein ça a l'importance te veiller wana papa tala nyuso to veiller cannabis osoka veiller zaka te faut que nous salons en église ba prouver par un verset biblique balobi que veiller faut zala na kati église atana biso na mukili mobimba. Moi, c'est l'évêque Alpha Mpolo Oskem Kafuako. Bala qui s'en a un verset biblique, le bifoubo ça la réveillon biblique. Réveillon de prière. Dans l'église. Mais Moussali, yem ça nous. Mike Kalambai azalaki na kanda azo s'adresser na Mike na Nkondo da Kumuda, c'est comme si azali komona yi. Azo benga e frère da Kumuda. Oyebi ke émission oyo sali wato saraki. Yo moko na mutema oyebi ke ezaki pour la baisse au kosa. Mais comment est-ce qu'il s'adressait na mort, c'est comme s'il est vivant? Est-ce que va comment on a éboyé ton nenini? On a un. Et puis il balé. Comment ça qui na kanda à parler en langue nenini? Bino batasan. Est-ce que qu'on parle la langue puis à kanda zalaka? Wana angaka sala baisse na kati église na epo batu mingi bamona ke azoki mama kambo eza solo po batu bamona ke frère azana souci na mutema. Eloko moko eza wana te. Wana eza grimace kaka salaki neloko wana sali nzamba yokaki yango te afingisi nzambe contraire liboso ya cher na ye asakani na cher ya nzambe et puis interprète wana makambo na boyaka musicien oyo mwasi lor mbongo ayemba miziki ne moko ayemba bien parti moko asala par la langue na bimisa déjà album nzembo wana ezali fond nzembo balobi quand un homme parle à langue. Tout d'abord, premièrement, azo édifié kaka yemoko na nzambe. Siko yebisanga interprète wana ayoka kelogoni. Yepa interprète ngo yepa interprète ya langue. Tangu asali sentiment. Kasi l'église a sentiment. Yepa una azo interprète la langue. Ah sokoro comédie totale. Première monde oyo Satan qui na ko bomba na c'est l'église de Dieu. Tikolo baboy. Premier monde, premier lieu au Satan qui n'a qu'au résider malam pour paiement. Azala na kimia, asala buzoba ya bien c'est l'église de Dieu. Tikolo baboy. Oh, bon église ezali bar poto. Nzamba vanda ka. Yesu azoye bisa Pierre. Yesu azoye bisa Pierre abi lelo na lalité pour diable azo réclamer yo na pesaye. Ce qui diable a écouté réclamer vie à Pierre na maboko à Jésus. Bongo na maboko à frère na kat église pour balia bandimielo koni ezangi. Papa biso to sali nga na sala ba Roma e belé na kat église Nzambe. Ozoyoka. Lié ya liboso ya makasi o diable akenda ko bomba na ezali église. Ya mi balé ezali bar. Ya mi sato eza hotel. Ya mi neza ba wenze. Expliquez-moi ça moko en détail. Il y a les bossos de l'église, Papa, frère Moko Yemba, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé dans l'église. Frère Patrice. N'est-ce pas? Frère Patrice. Voilà. Pourquoi le monde est dans la église? Et ça confusion.
Ce qui monde eza na kati église parce que ba pasteur bazo simba bakisi, ba pasteur bazo tambola na mulukuta, ba pasteur bazo tambola na ba magie. Par exemple, frère Nabiso, Mike. Oh, donc il peut confirmer que frère Mike a tambola na magie. Oh, mais papa. Omoni hein. Et loko liboso frère Mike alingaka témoigner biso. Tango bakangiye tango balobine na frère Newman. Ndenge Newman ya kufi boye. Soki ametrizaka aleka na télévision te. Engola tsaza musena nzamba solo. Bon. Sikoyo alobi poto sala nango nini? Po banda Newman aleka aloba. Frère Christian aloba. Asala déclaration te bolelo asali biso ngopolani. Peut-être ayoka répéter, ayoka ngopete c'est lui. Bongo ba vidéo oyazo tia ya frère Newman azwa ki ngop. Deuxièmement, eloko nini pousseka ke lo ba on église. Po yebi ke na kati église nzamba zate. Yango bandi ko sala esprit ya nécromancie. Oh. Tango azolo ba lokola mutu azolo ba c'est la nécromancie. Monde ya batu bakufa. Asazo ko appeler esprit ya Newman. Alo bana ibo basamba. Est-ce que Newman azako ko s'adresser le ko azolo bana Newman azana kati église na ye? Est-ce que Newman pas bimaki wana? Mais papa, c'est l'invisibilité. Monde de nécromancie, c'est un monde d'invisibilité. Ozolo bana muto yozo mona te mais yozo mona dans l'esprit. À côté à contact l'esprit ya frère Newman. Pendant banda ko salana à côté mbala moko à contact l'esprit ya Newman. Bato ba comprendre ngote. Ozolo ka papa. Est-ce que na monde wana yo zalaki évêque. Na monde pour bakele makasi évêque, bakele makasi. Na monde wana yo zalaki kuna. Na monde zalaki wana. Est-ce que yo o confirmer que frère Mike a zabe mu monde wana? Yo pe eri yango ozolo. Papa na moni bonzambe ata moko te pa ya frère Mike. Na moni ata bonzambe ata moko te ata ndambu. Pesa biso basi ni la sagia za mutu ya monde wana. Poza ye kuna. Azana maîtrise pastorale te. Azana maîtrise premier ka si na makasi. Mike azana maîtrise pastorale te. Omoni azana likambo oche toche. Olandi hein? Mwana nzambe azalaka na bafui ya patience. Mike alinga kotika ke mokilinde e juger makambo nyonso lobi non ke ya juger. Ye asali droit de réponse azana nzambe te. Dès que asali droit de réponse siko frère Newman akufi déjà. Dakumuda zate. Ye siko a répondre pour la famille à Dakumuda. Toi linito kene na mort to bimisa et bembe a frère Dakumuda to me mabaron na tribunal basamba. Olobaki makambo ya mabeza en église aussi olimbo l'église. Oyo ko loba su bar, na olimbo liberté, olobi su na wenzo olimbo ya wana no tête ozela yo. Papa, yo kanisi na babar ba masango nyonso bato ba melakeza ba masanga. Biso na monde wana tozo même ba masuba, tozo travailler na ba kolo bar ba masuba kako bato basuba kana kata ba bar ezokoma masanga bazo mela. Et surtout na ba bonne année. Eza na ba bar ebele bato ba melakeza ba masuba na bango moko. Tikolo baboy. Oh, mais nazo yebisa yo te papa. Bar ebele ba masanga bato ba melaka. Bon moni pendaki na bar masanga sili mais bato bazo melana ba masanga ya moto. Mais bozo mela masanga bozo kango susu goûter. Eza ba masuba obino moko bozo suba bozo melango. O bana ko sala ngo ndenge ni expliquer so loba na toyoka. Papa, ngai na ye kaka mukolo baka travailler ayebisinga to sololi to travailler to yokani na ye kaka masuba bino bozo suba nga na sala ngo même na fête pa na famille na nga moko na melisa bato masuba na bango. Oh. Ah mais oui. Troisièmement na kati ya wenze. Nana yebiso bato nyonso bayaka na wenze za batabo moi. Omoni ba wenze ndenge batekaka na moi, eza pe ka ndenge muso esalamaka na butu. Oh. Papa,
wenze eza monde ya munene wenzo mbona keza monde ya munene makambo esala makana moi esala makapeka na butuka ndenge moko eza batu mususu biloko baoteka na moi si bateka ngo na butu. Comment ça? On peut se rendre tout une fois na série tozalaka na grand marché na biso azandu na kala nazalaka na chéri moko boye na memai na pavio bato batekaka bangulu na yebisi ye wana ozomona nini alobi eza ngulu ngabe eza ngulu ngabe sesikotala makambo ezoleka amoni mama moko aye alata penza ba bijou boya ya penza kotala penza soka ye aya somba ngulu me mutu azoteka ngulu aboyi kotekela ye mais ayeko mona mama moko lokola fazer ayeka apesi mbongo batie kaka na simbi amoni baokata mwana bebe o bazotia me mama na somba za mutu akufa. Oh mais nazoyebi biso ti papa même na bawenze ozomona bato basombaka biloko mosusu na moi eza bato bautaka deuxième monde baye na kati ya bawenze baye kozwa biloko na bango basombaki na butu eza pe na bato bakufa bazobima na basimetiere bazwa koteka biloko na wenze babiloko bazwa koteka eza babiloko bato bakenda kotia na batiaka na basimetiere ntango bozokende okunda bato babilambana bazwa koteka ngo. Allô papa? Tout le monde très bien. Et bon on a ba hôtel. Donc babilamba on m'a dit hôtel eza ba monde tozaki kokende ko profiter kozwa ba esprit ya bato pendant bato bazokende osala ba rapport toa kosomba ba superme na bango na nzela ya ba papier bapangusaka na papier na partie ba condom. Nde toa kokende osomba na hôtel eza ba gérant minga hôtel ba coopérer na bata deuxième monde ba coopérer na ba magicien pour kotekela bato ba papier boisuaka pour osala ba nini na bango kotekela bato ba condom ba mbali basalela rango na hôtel. Yango somona ke cimetière ezali lié à repos eloko nde na lingi na rectifier bato balobi o nyuma ndenga akufi ake déjà na lieu de repos te mutu nyonso akufi na mutu akende na lieu de repos te biso nyonso okende na séjour des morts tozela jugement mutu na bongisa langage ya bato na bato bapesaka batémoignage akufaki nzambe amemi na lola ake komona musicien moko azobeta musique kuna baona mona mutu mo na lola archi faux balukuta. Allô? Oui, olanda yo. Ozolanda papa? Très bien. Bato bapesaka batémoignage akufaki aona monaki Sœur Marie Misamu na lola okende osala nini? Ona monaki ale moloto na lola akesa nini na lola nan toleki na jugement te siko na lola tokesa nini bato nyonso bazokufa baza na séjour de mort tovandi biso nyonso na basataniste na banani tovandi biso wana tozela jugement etango mokolo jugement koleka nde tokokende na balie de repos ozomona oyo na bajuge te na lie de repos ovandi na banani kuna na kotisa ye bao na lie de repos ba témoignage ya mo ba soka akufaki oui akufaki nzamba ko lakisa makambo mosusu mais makambo yako soka bandike soka lobi nzamba ke ko lakisa ye makambo ya bonzambe na ndenge gloire na ye kozala sava mais soka bandika ke ngai nakufaki namona ki frère Kingandi namona ki Wemba namona ki akosi amoni mutu te papa même mutu moko nano aleki ne sambiseli te kwa kene na lie de repos. Est-ce que tango ozalaki na monde wana okutana pe na mai kalambai to okutana déjà ba pasteur nini kuna na monde wana bango baye lelo ba frère en tant nga naza déjà bango baye lelo nga lelo depuis na bongoli mutema eza plus de 30 quelqu'un eza lelo aye ozopesa nkondo da kumuda raison mama lobaki mais ça le réseau akosi eloko nini papa akosaki wapi akosi wapi eze loko ke asauve ndeko na biso akoma mosali na nzambe asolo akongola mutema mabeneza wana tango ozalaki na monde wana bamusicien nini ya nzambe to bapaster okuta bango kuna yo mpe ere yango papa omoni tolingaka kotanga bakombo ya bato te par rapport à nini bato balingi kobongola mutema te bazaka na posa koswanaka
ozomona papa yozo banga otanga kombo me nyuma na tanga kombo bino yo mutaso bimi pa tanga kombo toyeba ngala ba lo sitele na ba lo sitele na ba lo sitele yo nalini frère fisto papa pelende yo lukela nga makambo ebele tato tuna kaka nazo ngeli kaka mutu wa twagida kumuda na tuni kaka boy est-ce que Joël Francis Tatouaza ya Nzambe yaza aza pasteur a lelo aza ne mwana mukaza pasteur a lelo aza ne na Nzambe te Eva kumukuna asa ya Nzambe ene bisika nini omona ke na lola Kankenza asa ya Nzambe nani Kankenza baviana nde babandi makambo ya bakabal jifte Kiziamina asa ya Nzambe viana penza aza ya Nzambe Kiziamina asa ya Nzambe oui asala kimpiaka l'église na campagne puis violaki omoni bavie wana makota kama be ozolanda bavie wana bakota kama be mais na moment moko aye ko comprendre que kozala na bonzambe eza malamu azonga pena na nzela okay Moïse bi aza ya Nzambe wana baza bata lelo ya promta ya Nzambe ngai naza na thermomètre na ete na moni na ngai ete nango mai kalamba ya Nzambe kutu bazoloba lelo kutu nani makambo nani nesili bien to lingo komisanga suna tune soka zala bozambe nyuma nkutu sa lobaki ebongo ya Deni viena nga Deni vie Deni azalaki na bamakambo ya bamasekete viana azalaka ya kobeba makasi me nazoyeba te nakoma komona neti akoma kokima makambo na ye ye tozoyeba su te azala na ngambo wato na ngambo nde mpo akoma enemi ya mutu nyonso akoma enemi ya bato malamu ne enemi ya bato mabe donc viana tozoyeba na makambo na ye te mpo vie Deni azalaki na bakisi ya makasi ya bambio ya baunkra mais lelo vie Deni akomi kozoninga mingi kososola makambo na ye aloba busolo yango ozomona bakoma kokanga ye kofunda ye bamakambo ya unkra eleke bele wale saza ya Nzambe ye bamakambo na ye toyebaka te mpo une fois basala kutu lokuta bakosa ke papa Kizami achilaka ye poison elenga etika ba TV ezalaki lokuta akosela papa Kizami na makambo mutu akosela aza deya mutu lokuta ebongo nanyo Konde liloba aza ya Nzambe wana peza ke giza Nzambe oboyi liloba papa ngana chango na eba te so ezaka bima to ezalaka église de réveil bon ye bana te aleka nde na teva lo bananu azaka église de réveil to azaka bima po to yoka bima il paraît azaka obeta zeke na bima nana mona na prophétie tata na bima doit venir pasteur ya bonzambe azate na mizio à part mon père spirituel l'apôtre Bilingandu Ouraga de l'Éternel pour mutu asala alpha délivrance fois ala na Nzambe kati na ye ebongo tia prophète tia wana bana mike alobi awati elo ni azano ebongo masana nga ya bandala nae se kusaka bibembe yala musaka batu ye blagi te ya saka baseki tala musaka batu nanu kuta ebembe ya famille na bango alamusa te azokewela musa bibembe batu mosusu na famille bato bazala bamaladi ebele osérieux na bikisi yango te wana ezaki tente akoyela yo yasakalaka te ye azaka totie mokolo kosala erreur koleka na mission mpo na nga fo tianga na ye toleka biso mibale aolapa aokeluka bato bakanga bato mokolo kosalaka erreur koluka bakanga bato asala babuzoba na te asala buzoba na bato na ye ça va to comme la suka avec Alpha Polo résumé na osikola makambo conflit oyo eposé Mike Kalambai na Nkondo Dakumu des anines eza na conflit moko te Dakumuda alobaki vérité ya makambo oyo amonaki
eloko ezalaki pa ya frère nanga Mike Kalambai koleka n'opinion to kokanga munoko kovana na ndako na ye Bible lobi garde silence, l'Éternel combattra pour vous. Donc eloko Mike alinga ko sala ya makasi arme ya makasi même nga ndenge na lobi boye alekani na TV tapesa nga droit de réponse avant da kimia si un Dieu vivant akoyela yo yaya Mike akoyela yo yeza otie totie akoyela yo yaya ati soki azosala kotia botia yango ene bimisie buzoba Mike atala mwana nzambe Mike atala biso akoyela yo. Mais oui, ngana kosepela ayo kanga na lobi mosel na nzambe Mike senga pardon opinion senga pardon na kondo Newman loba ndenge na meki koloba biloko oyo po etikali nzambe azwa swe na ngai moko Mike na kokoka ngote me nzambe sunga ngai omoni ba makambo ebima wa mwana mwasi moko aye mwasi na ye moko babotane bana leka omoni ba biloko wana ezo juger déjà comportement ya vie ya mutu osomona ngana yi obi mo frère wana azalaka une omoni ba mise chrétien eloko zo bomba bango ezali lokumu siko to lingi mutazala na voiture mutalinga za la luxueux tala kutu vrai musuvie muso aleka leli abi tia sala succès azana ndakute omoni ta yoki ne sonite ali azana ndakute Denis Ngonde omoni te siko bango bazwa lelo balinga za na mutuka azala na avion babiloko ezo sala soni à partir déjà soni wana tango luki lokumu na bata mokili ozo komidinda yo moko. Est-ce que musicien chrétien pe akobeta ba Zénith akotonisa ba stade ba kufi kokufa eza mabe mais kobeta concert na Zénith eza mabe te eza salle wana balobi ka te ezaka pona ba mise profane te c'est pour tout le monde azo sala musique na ye po batu bakota za na posa mbongo mais soki ba bibembe komi kokoma ye moko abeti mabolongo na ngai nzambe oyo azala en beauté riche en colère. Merci beaucoup Mosala. Liwa bakisali tosuki na likamuna mona nga suki ezali nzamba pambola batu nyonso bonne année tobani mobu asikana nzambe balanda beaucoup plus radio télévision lokole esiko nde bazozo ba conseil ya bepo na bata mabe na bata malam o bazo kabiso babongola motema na poko osana parlement choc pesa mpe numéro na yo plus 243 89 140 68 24 nzamba lola pambola biso papa yebisa mama rina pelende nazo zelata appel na ye ya réconfortation azana studio awa yo kiyo Voilà maman Banebele, Bakazala Banebele. Vraiment. Bonne journée. Merci beaucoup Mosali. C'était avec Alpha Mpolo Oyo à Bongola Motema. Tango zaka na mukilo lokola Newman, babane ko benga ye Zabolo. On benga kai ex Zabolo. Donc, boki na balobi, oya lobi est confirmé et engagé kaka ye. Soki omone tuki motema na yo. Eke alobi makambo sepelisi bisote benga est-ce que vous comprenez? Ma dossier oyo ya Mike Kalambai na dakomuna esilité tokozonga lisusu lobi. Toi parce que mikolo ekomi pièce contre pièce. Ndeko moko ali koganga partout na internet que ya zalaka témoin jour oyo Kofi abengaka. Ndeko na koleka lobi ako expliquer bino. Kasi to tshele ba wana muninga na biso te, wana muninga na biso mona changu. Voilà. Kofi mo ba leki awa alobi na ndenga alobi na na français na lopoto et puis alobi en grosso modo rien ne prouve que c'est que sera alobi na Mike Kalambai rien ne prouve que ça solo to za lokuta alobi na ndengwana alors tokozonga wana pour côté de bona yo mtoto la suya soki ozala sura ko pesa benga biso opesa liso na yo soki obengi biso ozwi biso te komitungisa mate tikela biso audio ya liso na yo to ko beta yango kaka ndengo lingi to beta yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionner ka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous, chap chap et tara.